Fidèles internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique et culturelle présentée par Doriana. Autrement dit, la fille intelligente ne devra pas vous informer sur notre devoir. Vous pouvez tout changer forme et tout ça quand le téléphone pour notre activité. Merci à Papa Ngambo, le patron de la chaîne. Vous vous abonnez massivement à la télévision. Ah, on vous pose vraiment d'informations tirées de la source. On a quand même cas à la question est à moko, question est à moko, mais nous tourner en haut par rapport à ma papa. Tout ça na basi, tout vivre dans la société. La réalité en gros, biso na bino to vivre kango, mais question est à moko, yo zananda, yo vraiment temps un conflit bengal pour répondre à commentaire na yo. Pourquoi les hommes sont-ils infidèles? Les hommes, hein? Homme, femme, to go benga mon homme, mais homme to go ba masculin ba papa. Pour la ligne ba tata. Même si on a pas la malgré tout, on a 5, 6, 7 chéris. Comme il y a un mode de vie, même marié, on va petit chéri. On marié, on va commencer, on va dans la 5, 6. Donc, question est à moi, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec papa et sa mère. Mais avec lui, il est trop sur la route, on a fait point de vie. Bonjour, papa et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. Bonne santé. Oui, santé, nous avons la santé, nous avons la santé, nous avons la santé, vous comprenez, hein? Nous sommes avec un artiste comédien de tout le monde, rarement qui dit, pour une question, nous avons posé une question, où déjà va comprendre, un gentil, n'a pas de tout, va tout, va comprendre que c'est dans la vie. Merci beaucoup. Bino baso boja kulanda papa nzangi artiste na bino bolinga karoketo na ye bolinga kamakuru na ye bajoka wana vraiment njambalola mono bino apesa bino yebele bolinga ngai kwa bometana kolinga ngai boja le fidèle te pa ngai bo aba ejali kamboka ko bene fidélité kasi ngai na yebite bokotala jamais ba infidèle ejala mochi mobile emenga toujours na bolingo pesa ngai ndenge na sepeli sakayo njambalola oya kakayo abattre bino, je vous aime beaucoup, je vous aime parfaitement au nom du Seigneur et du Christ. Bisous. Ok, merci beaucoup, je vous aime beaucoup, moi aussi je vous aime. Les abonnés, les gens à la télévision, mes fans, papa Gilles, je vous aime. Anina Talidan, je vous faire propre, je t'aime beaucoup. Et c'est de rien la caméra, on vient de l'être fort, c'est un bon garçon. Vous êtes le Baki Kaka, toujours papa et pourquoi les hommes sont-ils infidèles? Infidélité, voilà. Pour la vie. Ni bali bazanga infidèle. Nandeni. Ni bali bazanga infidèle, c'est parce que mobile alina mwasi vivre là ya osali ba dépense osama munyo sopona mwasi. So mwasi a dérouté, to mwasi a mwasa mabe, mobile pas que yo olingi bon mbala ni. So isko yo pesa malai. Non le bain. Infidèle et kufa. Ce qui. Mais c'est fidèle à la radio. Mais c'est fidèle à Zali. Il y a un moment où pas fidèle. Non fidèle na biso. Non no yoga non au tika na yoga tu vas l'autre moi c'est fidèle. Mais tu es fidèle. Bah tata moi c'est fidèle bazali. Maintenant le yoga te tata moi c'est infidèle azati. Par rapport il y a comme peut-être prénom fidèle et tout, mais toujours par rapport il y a pour incarner caractère. Ubali moko za na mwasi na ye na ndaku kaka mwasi wana ubandi na ye teliwa. Fidélité na genre même nos gens n'ont pas trop la vidéo qui a un petit cheveu naïe mal moral pour continuer. Mais pourquoi les gens d'aujourd'hui, pourquoi les papas d'aujourd'hui, on a 5 d'abord, c'est ça la question. Eh bien, ce qui est aujourd'hui en gros, on a un paramètre nous tout développé. Tout le monde a que mobile vraiment na yemoko avec un fidèle total. Mais il y a des fois, les gens la jeune fille au mususu ba façon ya ba biema na bango ba coutrement na bango ndé ça la quelque ça va vraiment té nazo so ka c'est vrai parce que yo lingo ba pourquoi infidélité mais ce n'est pas dit que ceux qui moi na moi si moko boye a kwesi moi na mobile moko boye ba bimi na ye ndé mobile comme infidèle musu pas rose après moi si ba bima ba mo pe na ye mazani pe moi si na ye té ni après si mbo siko yebisanga mobile o ya zana moi si na ndako moi ça za grosse. Mais ça le dit non, Nicolas au bout du matin à moi.
parce que mobali wana amela masanga à chaque fois ameli masanga à chaque mois nzete na kati siko ezokoloba nini ezokoexcite ye ole alinga mwana mwasi mosusu mpo abanda vivre na ye mais aoke de manière bachele donc mobali wango azaka infidèle. Moi je dis c'est normal pour les hommes d'avoir. Nga natuni question oui, azaka infidèle parce que aki ailleurs. Pour médecin pourquoi pas un homme akoki na période wana akoki komibatela te jusqu'à ce que mwasi na ye abote tout. Donc pour les hommes komibatela wana ezalaka soki alandi bien ozoloba français de to bino moko bato boya na dage wana kolobaka soki mpe le corps soki nini yango ezalaka faible epe nini ezalaka mais l'esprit est bien disposé. Bino bato bolobango ezalaka te biblique ezalaka na bible te natuni soki ezalaka nga na pasteur te alobaki na banga nde nzambe makasi donc wana ngai infidélité nazala jamais infidèle so nalingi mwasi donc soki nalingi mwasi te soki nalingi mwasi par exemple naovivre na yo naotikala jamais kosala infidélité parce que nalingi yo infidélité eyaka na soki ekomi mwasi na mobali bakono bamésentente nana oyo toyokana te bamésentente na biso ezwi biso par exemple neti 6 mois 7 ans na moto ti yo kutu mwasi ozokoka te ozokende quelque part mpo olukaka moto mwa satisfaire yo bonga sikoyo mobali na wabonga nakoba koba kutu aobota koba azobota bongo sikoyo mobali to mwasi yo moko kutu mwasi lelo tokoma omona bino na bino basi oza femme mariée oza femme mariée na ndako na yo ndako no eza bien équipé na bameuble makambo tout ntango mosuku mobali asomela voiture mais oza na mwana mwasi mo bobimaka naye siko wana eza nini eza infidélité te. On parle pas de femmes aujourd'hui. Mais exemple. On dirait que vous avez un accès mort et tu auras fait ma matière. Moi, on parle des droit, il y a 5, 6, mais une femme doit rester. Oui, et tout ça. Mais par rapport à la fidélité, depuis même notre côté fidèle. Fidèle. Mais vous aussi, les hommes, vous avez pour représenter aussi une dame. Mais par rapport aux hommes, surtout d'aujourd'hui, c'est un peu difficile de retrouver un homme au hasard vraiment sérieux. Na makambo oyo ya fidélité tokota nzambe te so okoti nzambe biso bakretien toloba nzambe pas infidèle po biso bato oyo tobanga nzambe bato ebele lelo baobanga nzambe omona keno mingi baa na élévation te mais bato babanga nzambe te baokele banzela ya kisi baa na élévation te naopesoka exemple todéveloppe te tosala pardon todéveloppe yango lokolo eza loba dissertation todéveloppe yango tokende baparametre nyonso bato oyo baosala nzambe na mosolo ntango mosu okomona élévation eza te na monde na mokili boye nde toza boye na se na ntango élévation eza te mais bato bakoti baloge bamoto banini élévation santi baotomona mituka place bovandi baobusa badollar bambongo ebele baosala babomu oyo yo mwana nzambe okosala ngo te mais nzambe aotika bato wana na se na ntango bazalaka bakretien baoloba nzambe aza infidèle pourquoi azolinga bango azotika mpe na biso wana kaka na dissertation tolonga toye sikoyo na vie normale mobali aza marie soki mobali aza marie alingi jeune fille akolinga oyo aza fiancé te akolinga oyo aza marie te akolinga oyo babengaka monzemba ndumba mwana mwasi oyo azotelengana aza na occupation te soki marié alingi ye baovivre na ye c'est pas un péché c'est un infidélité te oui je vous dis tuna basala nzambe baoyebisa yo soki oza fiancé oyo aza na ye neti nga boyana na nga na moto te un homme marié aye azwinga tokomi na biso bamakango donc c'est péché eza nango mabe te mais soki okomi fiancé moto aza marié mobali aza marié alingi azovivre na yo eza mabe c'est-à-dire le fille oyo babimaka na babibali ya bato baza na bango na bato te soki oza fiancé jeune fille oyo oza fiancé oza marié okoki kolinga mobali mpo abala te mais soki oza na yo na mobali te o engagement te occupation te so mobali aza marié alingi yo eza nango péché te
eza nango mabe te. On a l'évangile selon papa Blaise et non 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 eza nango péché te eza pe mabe te. c'est-à-dire yango wana mobali donc aza na droit kozala bongo ata 5-6 nde Bon, bamisilma batalaka po ntango ozoexplike biso bon mobali mpe akozala ke bon naza na mwasi na nga je suis marié naza na Dorian moko aza na mobali te naza na Laetitia moko aza na mobali te naza na Virginie moko mais ekozala eza te ke soki balobi bongo mobali waso aza na mwasi na ndako akutani na yo Dorian oza nango na mobali te ozotepatepa na yo akomi kovivre na yo fo akende zwa su mosusu non aza na yo kaka peut-être yo ntango mosusu ozolongoli mwa bastress ozokomprendre ozolongoli mwa bastress ozolongoli mwa mambo ebele peut-être na yo bozosala baaffaire moko boye oyo ntango mosusu mwasi aza na ndako aza na compétence wana te. C'est-à-dire maman pense que à une temps dans l'émission où donc organiser on a eu. Oui, à Osepela. Pour le dire à moi voilà quelque part. À Osepela, na veille ça yo ceux qui Bibiane tout simplement Canada a telle émission là yo je demande ceux qui non c'est ça. C'est-à-dire papa va la l'émission je crois que va se pénible va d'accord à tester. Oui, baza d'accord même basa la Nzambe. Même basa la Nzambe so tuna ki frère Blaise Makazela ka ngai so que non ceux qui naza marié na ko linga moi so aza fiancé te na ko linga moi so aza marié te na ko linga moi mwasi oyo ba de et ambrienga donc question ezala continuer ko tuna ngoma basa la Nzambe mais oui berger junior kana sana maandili donc ako fone pe mususu lobana na fiancé aza la fiancé te aza marié papa pasteur de la foi mais nga azali wana ma crainte de l'éternel si à cause à peine le roi David azora moi mukia réchauffé et tout alors que vous allez payer moi Vanessa ne morbo ma maison à cause Vanessa ne morbo mais azala kana j'imagine non normalement et puis biso toyoka ngo pe pour ça la Nzambe mosusu ba lobi moi mwasi oyo aza fiancé to oyo aza marié akoki kobima na mobali oyo aza marié akoki mpe kobima na sango te akoki mpe kobima mpe na pasteur te mais oyo aza na ye monzemba oyo babengi ndumba ozokomprendre moseka akoki na ye kobima na moto aza marié akoki na ye mpe kobima mpe na pasteur eza nango mabe te akoki mpe na sango eza nango mabe te. Ok, Robert, quelques questions. Donc, on continue l'épisode de Boya parce que là, et continue. Et tiens, moi, je crois que ma fille va bateau, d'accord, l'évangile selon papa. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Moi, ma dédicace, la bateau, on se retrouve. Merci. Na pesi la dédicace na maître Alphosa Kolongonzo, na maman Olga, na Patience Fayulu, na maman Lorette Ntango, na pesi la salutation na AG na Simbouyi, place Mazali, na bandeko na nyonso ya Union de Solidaire à droit au bazar en Europe, les Jibendombele, Chouletamba, De Willy, Donking, Ziaka Ene Imana, Vini Landu, Tobena Kaim Pelazi, na pesi na Tonto Kingotolo, na Shadow, na pesi na Shadow Mazumbu, na pesi na Bazé Belé, les grands professeurs Valma Samba, na Guylaine Mwata, et pardon, Nani, Mwata, tozana Mwata na kili, moi je prends le kili nai, na komi na Guylaine, oh Guylaine mutu mususu, Mwata pe mutu mususu. Bien na pesi na Maria Mbula, na Naomi Andrea Préfida de Kondi, na pesi pe na Lumoko, na pesi na bato nyonso o balinganga, na bato nyonso o na bosani, ndenge na bosani Pereira mawa nopini, motema ya Mama Mandiamu. Merci beaucoup, Papa Nzangi. Merci beaucoup de rehausser l'invitation à Bisso. Vraiment, tout droit au cœur. Merci à Stovan derrière la caméra, parce que l'image de la qualité de Stovan Kanisha. Merci Namina Tazvan, le grand soir propre depuis France. Jancy Mwanga, Mercure, les petites soeurs propres, ma coiffure, Mercure, il y a un autre
Ludo Bouzara. Merci, nous pensons au ma maman chérie, Pessé Nzondo, Merveille Matondo. Merci, à papa Angela. Papa bienvenue hier, encore des joyatés. J'irai Kilunda, Nalwanda, ma grande bisou. Nous sommes arrivés. Boss Michel, Boss Miguel, Boss Miguel, le pétrolier. Boss Miguel, le pétrolier. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Pas gros bisous à Patrick Angolo, Malobi des journalistes qualifiés de la Congo Web Télévision. Nous sommes arrivés. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye. Bisous, bye. On ferait à ta capacité, on ferait à ta Bisembo. Kasi Malobi n'a vu que vous avez dit que ça passe. Et puis, ma commune, nous, le bateau, la dame, la tata moko to takokola akamati mwana ye apesi ye kombo Pwengi bato na kata so ba yi mwana wana ko ne Pwengi bato batako seka o mwana wana ko ne Pwengi mwana wana ko ne Pwengi nzoka nde bakota ye kombo ya malamu tata na mama na ye bakufi tikawa Pwengi wana ko ataka kikala sete akimi mbamba ke ina jana ajakula ya libanda akomi na ye olfere ya pamba ila ajakula ya libanda wana pasereki ai Pwengi akomi moyibi toka mune moto lelo bakaiwa na wamboni wa ye wana mbako batu batakula ndai akina kuti mbapa vya dikidiu mokolo mosusu amoni mama moko ajakuleka mama wana katika kana jana ayibi yenda kumona Pwengi ai ajakuleka mama wana watu ayenda chimana mama wana chakina lipeka wozo ayemanga kaka Pwengi kaka mama wana kaka Pwengi bakonoze sika batereki bakamati Pwengi bakangi Pwengi batereki kaka Pwengi bakangi Pwengi kaka Pwengi bajako kima ajembeli na moto kateyo mama wana pandikule moja mute bajako bisabino kaka Pwengi bila botele batu bakende oh mama yoja kolanya mama le bina dafu bisabino bokangele na Pwengi kasio bikanga Pwengi ya wale bisabino sasa kangi Pwengi mama le bite ajali moyibi batwambia mama soko baki moyibi ndato kangi moyibi to beti yeto momi soka sikaba bisake ko moto jefu ndakufate soko bakile ko mo blaze ngangenzani ndakufite bosika mwene ko bakise ko mo Pwengi sika Pwengi tamboli tena mutu soko tena ba mosha musoko Pwengi yo lutaraka bana lu Pwengi yo ndako Pwengi ndapotambo kombo ya mboka itaka malamu soko jako pese mwana kaka makumba bisangisa sakisa ikuja malamu tu soko bosepelite bobeta makoma makasi pona kuna bobeta makoma makasi kana lobi makolo bino bobeta mabao nini loka vraiment merci ngai na jalo felete na jako souffrir na jako chama na jana tata na mama sika moto ajalo felete ajako bolo babo yabo tikile taba chaki na fufu tala basemu mwana wana jako bolo na yonanga nana jako isate tandege na Pwengi merci na tikile Esa
ngai nalobi